les pasteurs, majorité, ne sont pas formés. Ils sont appelés par Dieu, mais ils n'ont pas eu le temps d'être formés. Et quoi arriver un moment, prophète m'a comme Kouya Nanda. Pour prophète Souana, Zaki Kamarabi, il y a maman Koulut Nangai, alobi ke ngande nazabwe naza kinduki. Pourquoi c'est la moutulikambo? Et ça sérieux, et ça grave, même dans le monde spirituel, devant Dieu, ils seront coupables. Ceux qui nous ont empêché don en athée, yo lingomi pesa don en et voilà, ça pose des problèmes. Papa benganga na téléphone. Asilika. O ki m'a ba prophète wana balobi. Donc ozandoki. So qui vit na ngale lezo simba teza cause na yo. Abani pena koloba. T'as la place msusu na yina balikamboyo, ça fait mal hein. Soko moni ke ozana do anate ko konsela mwana makambo te. Mwana na lobi lobo na okoma mutu. Habité. Aujourd'hui, nous avons totalisé 24 ans. Qu'est-ce que je fais de si spécial dans ma vie? Il n'y a que la souffrance. Ils ont bombiné vie dans ma vie. Jusqu'à présent, nous sommes battus. Où en sortir? Où met les idées? Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Oui. Bato mutindo wana ba servir nzambe te. Neni bakanga te bana ba ministre, bana banani bandoki. Oh, ils ont des sorciers il y a kusakana te. Arrivé kuna pas sango la melisa nga bafuta mbila. Azu mandala la. Anzo beta ngai. Nous n'avons pas ce droit-là de Yakupanza. Famille serpent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire sa solution. Délivrance. Azui mbanzi. Bataka mundeli. Akotinga wana matoi. Habiki ndoki nanga eza plus fort. Naza vraiment ndoki ya makai. D'ailleurs, basenga nga kutu turo. Fonali atata na ngai. Comment vivre avec une famille serpent et maudite? Comment vivre na bango ndenge nini? La famille serpent. Mais comment vivre avec la famille serpent? Sauf que yebi makambo tek, na yebi si un jour tu vas regretter. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu. Oyo balukaka place ya kosunga, oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda. Tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na ba église, tozo tonga cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans les seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais elle ko izong saka na bomo ezali mal bolamo abandé ko sala pour apôtre.
Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venu interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongela bana ne sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la naningwa mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma pour continuer à être au bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai bis sur télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui brille son nom. Merci vraiment de la confiance et la fidélité au message de à chaque temps la Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci infiniment à notre sponsor, Azali, sponsor numéro 1, Jésus-Christ de Nazareth. Naïe, Penangolo, naïe, dès à chaque moment, tu auras opportunité, le verter au monde en par rapport que la Chebiso a abonné, qui a raté, toujours. Et ça parce que tous en ensemble, on a un rôle à merci infiniment à la bande de Pognon sur la Chebiso Télévision, ainsi qu'il n'a pas abonné au bazar particulier lorsque l'émission parfois je sais côté Papa Chic. Tout le monde a vraiment cherché son avis, on a commenté Papa Chic, tout le monde a dit beau et personne qui s'appelle. Merci parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il passe à la émission même, son monde a ba viso qui est mis ça ba poser non que battu normalement mais biso a ils aura toujours bino battu des mon pèse ba gestion peut ba remorque de bino parce que tout est toujours à l'avance. Merci pour la bande de Cognon on va passer une confiance bon bien Papa Chic il faut tirer le jeune journaliste les gars à chaque temps parce que mambo azoloba ils ont édifié biso et ça pena et puis ça mille journaliste nous sorti pe ça mille batonyo sorti ya koloba le lingue onde bazoloba merci na bino merci vraiment na ba conseil na bino merci na ba soutien na bino pour soutenir bayi parce que so binoté mais on spécial ngena soit opportunité on a été pour présenter des émissions à chaque moment na Chebiso Télévision la grâce na bino vraiment je vous dis merci vraiment merci aussi à l'équipe technique à Chebiso Télévision là je vois Dimitri Bonsono louange maté bon plutôt ainsi que l'équipe technique numéro 1 à Chebiso Télévision merci aussi à mon patron Chiki Mokadi merci mon patron pour la opportunité au PCMA merci à la famille Mokadi là je vois Junior Mokadi Megan Mokadi aussi que maman Lydie Mokadi merci vraiment pour que les gens soient au ça là merci aussi à ma famille là je vois famille Sinandoko ça me vraiment abattre la bien famille nanga parce que les en angolo ya ba parents nanga ini sali que lelo na comme un peu découvrir ce qui est bangoté mais il y a une opportunité on a dit bande ko balandi to teki ngota le mission de Shadrach auto yamba qui dernièrement na émission bravo Jésus tout le monde qui le ligne au de Shadrach ya bande qui vraiment qu'on est par rapport il y a ba pasteur ba memeli plupart il y a tout vraiment la carte émission na ba nouvelle na ba commentaire pour ça l'effort équipe technique ya bravo Jésus boloka famille ya Shadrach boloka papa naïe ou soit tata monsi naïe mais l'équipe technique ya bravo Jésus tout ça là qui fort on a aucune éthique boloka famille naïe mais on n'a pas eu l'occasion il y a un membre moko il y a famille naïe pour que tout me peu comme par rapport il y a makambo comme il a Shadrach mais le lot nangolo ensemble la grâce naïe une opportunité naïe tout ça l'effort il y a comme ça là il y a ba pasteur tout là il y a au hasard la berger na kati église pour que tout y ba pourquoi ba bi on a nyo comme à chaque moment na kati ya ba vie ba tout le lot ba l'homme de Dieu ba comme le rôle la shit ya malheur tout shit ya souffrance morbo epona par rapport il y a ba prophétie tout par rapport il y a malo autosui aza évangéliste de tolinga to solo naï to yeba ezalarani nini ekomela bango pour que bazwa bazelo wana ya kokotila mutu arts oyo mutu atikali ko yeba ngote merci vraiment to linga koyoka émission malamu yo mutu s'abonner te le mieux s'abonner au s'abonner pena na Chebiso Télévision omoni cloche mo isa mpanzi wana cloche à notification isa mpanzi no rata mo s'abonner cloche mo dinyo wana OK cliquez pe sur yango ne pesa yo accès to faveur ya kozalaka à chaque moment papa chez la côté émission ozalaka la première personne au monde émission donc ba betelo li solo to ke batinelo ou soit le mais te yo moko au monde rango na moment nyonso évangéliste Lokamba la passion bonjour bonjour journaliste to sepeli suko ya mayo na Chebiso Télévision na émission analyse pour Jésus-Christ merci beaucoup nous avons pas pour l'émission apambola pêche comme kadi apambola na ba technicien na batonya so balanga biso comment on a eu déjà santé physique et ça normal alors santé spirituelle morale physique spirituelle très bien ça m'a battu
je suis dans mon assiette. Gloire à Dieu. Comme vous mentionnez, fait que le principe, Papa Chikatiki la mission, avant de commencer l'émission, on rend grâce à Dieu. Est-ce que, sur votre permission, on peut prier? Merci beaucoup. Priez. Ok. Seigneur Jésus, vous allez, Dieu, créateur de l'univers. Seigneur, tu es mon Père à moi, je suis ton Fils, et ceux qui me suivent aussi. Manifeste-toi, Seigneur, à tous ceux qui vont suivre cette émission, même ceux qui le suivront par rediffusion. Fais quelque chose en leur faveur, afin que ça soit quelque chose de bon. Au nom de Jésus-Christ, déclaré. Amen. Amen. Merci vraiment la prière qui toque au évangéliste Lokamba. Pour ce pays vraiment, nous avons matambe dans la télévision, na émission où ezali analyse bravo Jésus-Christ. Et là vraiment, tout le monde qui peut couper là papa, juste kota la lolingi oyo. J'espère que neto lo babu émission ezala ile la kati na chaîne et émission peut ezala diffuser na kati ya émission ndenge etambola boy. Ya ndeko Shadrach. J'espère que avant tout dans l'émission, j'ai eu le temps de vous expliquer le ligne oyo ba pasteur ba komiko manipuler ba fausse prophétie pour que ba bimisa mutu aza ou pas bien likamboa. Et ça sur base ya quoi papa? Ah, merci beaucoup. Et ça te ba pasteur soka bazana kisi. Doni à cause de aza pasteur même mutu no mutu sala eloko yo nzambe atindio sa. C'est-à-dire que c'est garé dans la mission de Nzamba Péché. Nous sommes tous des pasteurs, mais chacun a son travail, chacun a sa mission. Ce qui nous a empêché don en athée, voilà, ça pose des problèmes. Il y a l'émission en wana. C'est-à-dire, nous avons un discernement des esprits. Mais il y a un côté. Vous comprenez? On se complète. Ce qui va y aller au mout et qui au monde il communauté, le bâté, nous avons un délivrance, il y a guérison, mais il y a qu'on discerner l'esprit. Bon, qui n'est pas juste. C'est clair. Pour pas de précision, ma cam. Ça, c'est un. Deuxième chose, allez, nous salingi kakaba monaye, qui est pas ça. Alors, c'est pas bon. Il y a ça danger. Alors, oui, il y a ça danger, c'est Christ. Monsieur Zani, manque à formation. Les pasteurs, majorité, ne sont pas formés. Ils sont appelés par Dieu. Mais ils n'ont pas eu le temps d'être formés. Même les apôtres, ils étaient appelés par Dieu. Mais ils ont eu le temps d'être formés auprès de Jésus pendant 3 ans. Mais les lots, frère Yeka Kandenge Botan, la Bible, papa, il n'a pas besoin d'être formé. Pouf. Ne ba dégagner sur ça. Autre point, ils allaient le koso ya mbongo. Des outils na batu bongo. Kokose la mutulikambo. Et ça sérieux, et ça grave. Même dans le monde spirituel, devant Dieu, ils seront coupables. Moi, j'ai reçu plusieurs cas et je les reçois. On appelle cet exemple à 2 cas. Quand mususu na mumbele, baya na mwana moko aza ya mobali, aza na 9-10 ans. Baye na ye, babi aza ndoki. Comme ne glodi. Et pas na bango. Mais tant baye, natali mwana, il n'est pas sorcier. Il est vrai, aza brigand, hein, ni moi kubunda, moi mobulu, ndeba ni nyonso bazala. Mais il n'est pas sorcier. Non, cet enfant n'est pas sorcier. Maman na ye, na papa na ye. Bazé même quoi kize. Pourquoi? Parce que pas na prophète na bango, l'église na bango, babi ka sandoki. Si nyani ba opesa kindoki parce que alobaka na butu. Ah comme ça que alali azoloba na butu. Babi non. Nana psychologue, na sala psychologie. Ba rêve en action ezali. Que mutu beta ki balé, hein? To litambelika ki nani tanga olala. Nami balobani na butu. Ouais, papa, non, passez. Pas ça bala. Au monde que makambo yo bango basakanaki soki mwana ye kolala azo reproduire ngo na ndoto mais oyebate yaza na ndoto oh azandoki et pas ba prophète ndoki faut lo bakaka c'est-à-dire tellement ba beta mwana ndimi pona batika ko beta azala quand même mais nzokande à s'offenser du sous tout le monde l'acquise d'un sorcier toute la famille mwana komi mal à l'aise a komi ko kimanda ba oluke bo titi 2-3 jours sur ba que joyeux a moni kindoki ils ont kimi senda kuna pas prophète ba botiki la ngai to yeko bondela mona songa normal na bu asa pendo kité ezali kaka rêve en action ya on bokanye ndoki pe comme ça peut brigand et tout voilà wana il bosso deuxième chose ezali mona msu ya mobali ba yelenga ya sana 12 ans j'ai les enfants même ba orphelin na sana bango anda quoi. Ah oui, non, loué, ndako mobimba, ok, kotanga, kolia, kolata, tout, pour na baka oyo, ba msupi il est vrai basa bandoki. Mais na délivré bango, nzambe asali,
mais ba parents ba kende ba sundola bana destination koni na ba mususu ke na juillet fazer toni tout na délivrer tout voilà mais on a sobeta lisolo moi na yanda mais papa a réussir na vite moi ba faire banda osala bani tout a réussir te a monine ni tout ba eko bisika na ba prophète que moi na zandoki or l'enfant n'était pas sorcier. Papa bête pour ça déclassé aye na moi na pour na délivrance moi na 12 ans et to bondeli papa ndinga tikaki moi na papa aller sans retour. Et si les prières, si toi que les gens va changer d'adresse à Zaïsou. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris l'enfant. À Tanguy, ti a eu diplôme d'état, ti moi na sikoyo, azan a pays étranger, a commis mutu munene. Ba para ba c'est nga pardon. Voilà. Donc ba pasteur na ko lo ba kebo ti kabilo kwa na ezabinté. Soko moni ke ozana do na te ko conseiller moi na makambo te. Moi na lobilo beaucoup na okoma mutu. Kukansete ka mono zolengela na uzotangisa ndako ausunga yo mwana musozo bwaka wana ye lobilo beaucoup na okoma pe mutu parce que ngai na tomba victime ya makambe belé na se trouver na balabala na se retani ni tout indépendamment de ma volonté. Je n'étais pas sorcier consort, je pense que vous connaissez mon histoire mais na se retrouver fazer na l'escola la té rejeté même par les hommes de Dieu par des pasteurs toujours. Dans la place mususu na yina lo balikamboyo ça fait mal hein? Un jour le col na fandi pas pasteur. Naza obéissant en toutes choses. Bon, nous avons travaillé mingi. Naza parce qu'il y a une intercession. Na président d'intercession, na okamba intercession, naza okamba jeunesse, naza na modération, na okamba nini modérateur, naza interprète principal, naza sécurité à pasteur et chargé à délivrance et tout. C'est-à-dire j'ai fait gagner d'âme et tout. J'étais comme le cerveau moteur à l'église. Et j'étais logé chez les pasteurs. Le pasteur a une ça motive. Mais un jour, maman Sophie, Bolimbisa na tangi kombo, azalaïque servante, pasteur, collaborateur puis pasteur. Ngai na pasteur benga yaka na no. Na ye, ba fali na mama, ba solo la. Oh papa atangi kombo bon, moi tanga kombo sikezate, atangi kombo ba tuninga no lobi, ba pesi odim o ya opesanga ole yango. Ah, papa. Muta peso dim. Yo otinda ngai ba place belé. Ata mukolo moko te musu otinda ngai ta musutoza na mumbele. Mais otini ngai na ken na salongo makolo. Na ke opesi na transport na zimbongo. Même naza na mbongo no na poche. Na ye mlazongi pe makolo. Ole ke na longo ta 1000 francs na futa transport. Même so tinga na kuena sombelo ata 200 fretika ata 100 fretika no ya no zongi selo. Bon muta peso dim. Pe atangi na montagne à $300. Ah, papa. En tout cas, na évité peut-être le cas tous belé l'église. Mutu mususu. Papa anata musa bossa na pesa abi jamais. Isayo, yo kama malebi ya malebi la tabinote. Ya ngo pambola makate. Ma pasteur. Maman ouais. Ya ngo malebi la tabino go pambola makate. Ya ngo muyibi, nzoka muyibi. Oui maman. Ezanga te abilongwa kuna. Omoni tendengo beba. Pasteur puis au monde est-ce que oui que nzamba Alexandre Mankamanga oui papa naibi oui que nzamba ko sangata ngalo oui bien pesadine ngabi papa na lobi peut-être papa bosani bon papa ngonani atangi pe kombo oh un médecin ngabi te papa peut-être bosani apesi mutu mususu mais ezanga te so pesanga na koya nango na pesa na za muyibi te na moni pe papa ngote oui que na bandolele abi oza modi ndengo zana oui na moni que non ngabi te sina salani na komolela kana olela boye Coco, mota toqué na porte. Oui, entrez. Papa ngope à côté. Ok, non, sommes oh, ya le mec qui a appelé un dim. Papa ngope à côté. Ah, papa sangonine, papa vanda, vandi. On te sambela, sambeli c'est sili. Papa ndeni obia papa. Nae pas na yo, ça ne va pas. Donc bon foot à bichoté 3 mois yango. Impayé. Et puis to sali 4 jours nanda to solati. De bana kao na ke ko defa sakomba loso pour na lobby bana bali akaka biso mikolo to supporter o melaka mai donc nde naza nzoto elenga donc na komi na suka na bité suna sala nini 3 mois impayé donc na bité bondela pour na ngai na bité suna sala nini siko médecin na boye papa ah mais pasteur azangi maele siko ngai siko no bi excusez papa ah oui est-ce que on peut ça ngai dim $300 na pesa na pesa pasteur
Ah, bon, gars, foutinga te, non, je dis, yoka pasteur. Non, non, Josué, laisse. Ah, bon, ah, ouais, laisse. laisse. Maintenant, maman, na suit, ma Sophie. Si on yolobaki, qui est. Nyoso lobaki. Papa paye yo. Est-ce qu'après ça, dim, yo kasi. Oh, pasteur, hôtel, Josué, laisse. Ne pasteur, côté si beaucoup, après si papa na $20. A prier pour ne si papa qui. Ok. Silence. Attends, mon tomo lobate. Non, mais bon, papa. Voilà, pour le kolobake, pasteur Botika Makambo, ils ont bien été. Ça fait mal au cœur. Si papa évangéliste no kamba. Lorsque nous avons bien rabino, beaucoup ma évangéliste, pasteur, prophète. Ils allaient en négatif. Bon, on a une haute discrétion et ensemble. Nous avons ça la kashwa nae, nandenge nae, et il y a que ça la qui à koloba. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il va parler. Par des signes, par des tout, par message, et ainsi de suite, pour vous confirmer. Et puis, en travaillant, nous devons découvrir que, parce que vous avez découvrir que nous, il y a ça docteur, il y a ça pote, il y a ça. Voilà. Bateau, donc il y a discernement. Voilà. Dieu peut parler à l'un ou l'autre, il peut te parler même à toi-même, et ainsi de suite. Même à ton père spirituel, là, inévitable pas le bel payer. Moi exemple moké yo poko malelo évangéliste nzamba lobelaki yo to lobelaki muto andeko kamba. D'abord lobelaki mokambi na ngai. Tanga lobeli mokambi na nga. Bon, ngai penza nazalaki intéressé na makambo nzambe te. Na lingai ke bon ya ko servir nzambe te. Na lingaka ke na banga nzambe na prier, na tanga na silisa na sala na comme partenaire. Mais ba message bima, voilà. Nde siko yo sala ke atango lobi après nzamba yo lobelanga ngamoko. Na koloba makambo anango tapete mukolo musu ndenza malobela kinga moko dabo na colonne de nuit penze ki tibo ouf pia lobeli ngai ouvertement na colonne de nuit siko ndenge isala après akepe koloba pe na comme super et pas na papa génération ka futa même chose aussi ndenge to mona ndeko Shadrach lolengi au prophète azoloba ke azana ndoki zambala kisi zamba ngoto atali sara ou eza vrai ou soit faux entre deux guillemets ezalera par vision to aromemo un esprit pour mon alikambo à propos ya mutuana. Donc il y a vision et ezali. Donc il y a parole de connaissance et ezali. Donc il y a prophétie et ezali. Donc il y a discernement des esprits et ezali. Donc biloko na nyoso pour na au discerner. Yango na zo ba pasteur bo senga mingi donc discernement des esprits. Base. Ah voilà. Au comprendre hein? Parce que prophétie nous avons fait examiner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 à 20. Le but que ne méprisez pas les prophéties mais examinez. Retenez ce qui est vrai et abstenez de ce qui est mauvais. Au prophétiser mais dans le kuta. Il faut tout examiner. Mais bateau bango balinga ba il examiner prophétie. Tandinga lobby est ça vrai. Non, on doit examiner. Mais si vous avez un discernement des esprits, donc il y a discernement des esprits. Na kota la oboye, na bi que non, oza muyibi. Na kota la te frère za muyibi ta série. Ah oui, ça il y a quelque chose, il y a donc on nous a appelé pour discerner les gens, pour discerner les vrais et les faux, pour discerner les choses. Voilà. Il faut bosser ngaka yango. Po ko ya mandoki. Mutu nsu ba kosele kindoki na mama mukolo ba kosele kindoki. Na bana na ye moko propre. Ba uté limité. Mais tant on a tel maman zolela bandimisi maman ne nanko. Na non, votre maman n'est pas sorcière. Donc naïbi pe bangote, nabi elle n'est pas sorcière, mais elle est manipulée par son grand frère. Hein? Votre oncle, c'est lui le sorcier. Et puis oncle ne mutazo pousser bana. On a pas ça dans kamba. Nga bango pe ba bisinga lokote. Et quand je vois, parce qu'il y a dans un discernement des esprits, il y a vision, donc il y a vision claire. Je vois quelqu'un derrière maman, alors là, attendez, maman, mais Azam Mobile, non qu'on a, grand frère, donc non qu'on a bon. Voilà, bah, donc, au Yozanango. Bah oui, quand ça, on s'en va le bon ici, on va tout prier, bon, bah, ça les 5. Moi, quand on est moutandimi, 4, bah, jamais. Oncle, n'est pas bien, tout bon de la casse. Tout bon de les cils, mais oncle, ma combien là qui est, avoué ouvertement. Et puis, bah, bébana, n'andinga mabi. Maman, comment qu'on y a une église? Tu sais en église. Quoi, mon a dit ça, mon a liwa. Bana, donc, il va tirer même la poison. Voilà. Bon, pour dire que, bado ananzamba pesaka, ou, ce que bon Dieu n'a pas sauté. Moutouazanango, les dons de Dieu sont transmissibles. Parce que ça, c'est déjà les lotés. Et voilà, sont transmissibles. Pas moutouazanango, à quoi bon de la pone au Jupiter. Il y a Rosonet, moi, na koko, ti banzete na matoi. Là, c'est une aberration. Et ça, contre Bible. On a battu là, bazar dans un pété. Et là, on a pas.
Parce que plusieurs, il y a tout sur base de l'émission de Salaki, Nandeko Chantraki, Otoyamaki, on a proposé ici. Et on a profité de signaler bateau, Neko Chantraki, à ça vraiment la maboka Papa Chic, et Papa Chic de Moutou, Azanaï pour le moment, et pas naïe par rapport à Koberger, vu qu'il y a des cigarola la thé, les Papa Chic Azanaï, il y a aussi l'effort, il y a aussi les moyens, ou pour que le kata moyen, il y a aussi un centre de formation. Azong il a été formation parce qu'il a décroché le diplôme. Azang vraiment on pas chier mon tour, on a besoin il y a d'une manière ou d'une autre. C'est le meilleur bien numéro et papa chic venait mutazanaye pour cet état. Et faut fait le combat. Comment on a nion soana pour que tout un peu paratis par rapport à Yandeko Chatrak. Lorsque Nzamba Pesibino ba don to ba grâce wana. Beaucoup croire dans la résurrection que Jésus-Christ revient au est-ce que Romains chapitre 16 verset 17. Donc aux autres provoquer il risque dans le bon comme na qui le loté. OK. On peut voir tout. Ah natanga. Oui. Na kansino yokotanga. OK. Pour les alate qui ont ngande na otanga ba verset na ngai. Te Romains chapitre 16 verset 17. Bible le bien. Nga je crois dans la résurrection, il y a Christ, je crois dans la vie éternelle, je veille sur ça pour qu'il nous la sauver. Romains chapitre 16, bon, verset 18. Okay. Verset 18, hein? Oui. Car de tels les hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Oui, ok? Bato mouti douana, ba servir Nzambe té. Parce que Nzambe té ba servir pour na mabumu na bango. OK. Na flatterie bazo gagner ba esprit ba femme na ba homme na ba za faible. Vous comprenez? Mais pas si vous avez au moins il n'est pas sorcier ici. Bon, alors bien comprendre. Parce qu'à ce moment quelque chose vous gagner pas na yo. Ce côté le point que neni bakanga te bana ba ministre bana banani bandoki. Oh ils ont des sorciers il y a kusakana te. Pour que tu édifies peuple dédié. Mukonzi, nabi mukonzi munene awa na mboko ayebani. Menanda kone katala. Mwana kizengi na mwana ndoki. Asili si ba tuna asali ba rage na oke. De ba dégâts yo sakanate. Wala famille papa yemunga se sacrifier bana na ye. Ah, kasi yo pousser na tolo. Nde ba pasteur ba leka ba prophète ba leka ba kokate. Mais ba mona pe ndoki te. Vous comprenez? Mais tant que tu kutani, tu solinga bon papa awa, na benga bana baye, yoka bana kitoko, bakende poto ba zonga bani tutu, ainsi de suite, ba tanga be kola bien classe bien. Aoli a bien ola ta bien roulé na voiture. Oye bande. Ba bon ba monela ka ba ya passe. Tant ba fandi. Tu sambeli pas, nabi oye, yo viens. Aye. Nabi yo ozama comme mabe. Même caractère no mabe, même bizarre no mabe. Mais où il y a baby sayo, il faut loba. Bête ni moi m'battana du pas au loba. Atali papa nae, atali ngae. Petit frère papa propre, azapewan. Yemuta salamu na bobo. Yemuta salamu ndoki. Et donc là yo comme na mbongo comme mutu munene mais petit frère na yo, afanda ipa na yo. Mona suka na bino ndoki. Yemuta salibo. Yemuta baby sama kamnisho tuna. Vous comprenez ce que c'est secret bimi. Ce que c'est secret bimi, nous n'avons pas ce droit-là de Yakupanza. Famille serpent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que sa solution. Délivrance. Ils ont été délivrés, solution pesam. Que Dieu soit glorifié. Il y a un toyen dans ma famille serpent. Comment vivre avec une famille serpent et maudite? Il y a un thème. Comment vivre avec une famille serpent et maudite? Parce que nous avons tous des familles. Il y a des serpents dans nos familles. Dans le bas qu'il faut passer dans l'émission, il y a fois passé. Maintenant, reprendre dans les athées parce que tout ça, la famille serpent. La délivrance des familles, famille serpent. Mais la famille serpent, comment vivre avec une famille serpent et maudite? Au vivre dans Bangondengenin, Kazando qui n'a famille, Aza occultiste, Aza nganga, Aza makomabe, makom tout le bela qu'il faut passer dans autour le bela. Dans Jésus le Kamba TV, ceux qui vous s'abonner pour découvrir, bah si j'aime Sukuna. Alors, ndengeni okoko vivre na famille serpent pe famille maudite. Ce qui t'est au kweya. Attends, vous allez dans bon par terre. Ce qui t'est au kufa baolia yo. Bali yo penza parce que c'est les serpents. Les serpents c'est le diable.
Ce qui était, au tika la AVC, tika le malade à vie. Pendant que l'Ibo qu'on a l'école ça là il la famille maudite, il y a mémoire et ainsi de suite. Au tika na malade à vie aux Okabatonga chaque jour. Et où tu na famille. Toi na ba voisin. Toi na musala ko to salaka. Toi na moi sinon penda propre, toi na moi. Ta musu mobali non mutasala bon. La famille serpent. Mais comment vivre avec la famille serpent? Sauf que yebi makambo yotek, na yebi si un jour tu vas regretter. On comprend? Ndeng no ko vivre dans la famille serpent et maudite parce que outi na famille. Ba si nyo so tozo mona ke famille et sa famille serpent. Mais na ko vivre na bango ndenge nini? Tous les gens qui vivent dans le monde. Tant que le thème famille serpent et maudite. Tout le monde a 2 mois na serpent na maudite. Ils ont la malédiction dans sa famille. Et ça peut na ba famille na c'est na moyo oyo. Baza ba lobela bon maloba ya malédiction. Mais oui. Et belé. Tant que tu na famille et tu na ancêtre et qui dit malédiction qui t'a tia ta ba 1000 générations. Mais yo yebi yesu on néglige makambo et ça na yebi yesu. O yebi yesu bonga kasi total. Bota, bala, total. Ok, ils ont la famille moussou ba pesi ba il faut faire une prière spécialement pour ça. Bala kila mabe na lobaki bala moussou ke ezana ndeko moko ki ngasani côté en passa. Jeune garçon, une trentaine d'années. Mais azana bana naye aboti na mwasi mais ye moko aye na mwana naye ya mwasi na ya maternelle. Mwana naye ya mwasi ya maternelle. Aye lobi, j'ai pleuré toute la nuit. Je n'ai pas fermé les yeux. On voyait que ba kangi mwana nanga mwasi pas première fois mais 2 ou 3 fois. Na école muyibi. Vous comprenez? École bakangi na école bakanga mwana na mukia na muyibi. Abano yibano baninga na nini siko kotiti na bureau ya directeur ayibi mbongo ayibi peso ki loko mususu. Pe ba yo kangaye. Wabi ça c'est pas normal. Moi non yo konti idée mais konti ndenge nini pe ayibi ndenge nini. Papa est quoi vous bi nga je suis voleur qualifié. Je travaille pas mais je vis mieux. Na musala muyibi. Pe azana mo mutu kane wana. Et c'est la famille qui y a famille papa na bango ayibaka ngulu. Balakela mabe. Bango balia ngulu wana. Papa na ye azalaka na kosala na nini na onatra. Balongola kana musano na tra muyibi. Sukaki ko yiba ngulu na ferme balakele pe mabe mutango pe nini ayebani balakele mabe. Ici balia ngulu bango nyonso na basi na mibali baza kitoko musaba vivaka yango na miyibi. Bande kona basi yemo na liboso mais bande kona basi kuna na nini miyibi na tiel donc akoko linga olingi moi kitoko olingi olela ayibo tina sous-vêtement tikali mutakala. C'est qui cause one parce que papa na bango ayibaka ngulu. Ayibaka ngulu. De ba lobi maluba malédiction et la bana na bana. Tina ba koko parce que oya wana moi ça koko na alelobi et swinga makasi na ndimite ke makambo cause la les sérieux papa na oyebisa j'ai vu que de ça. Pe bakanga bisote. Batika la kokangiti. Ata bo yibi ndenge nini ba okanga ba ninga musu yebo kangiti. Banda bana mo yibi ti akomi bongo. Abali na mbongo mo yibi, awule na mbongo mo yibi. Siko lolenge nini to sali délivrance abiki ya kolongola malédiction. Il faut à la moto nzamba pesi au pouvoir wana. C'est pas donné à tous les pasteurs. Ngana beti to lote parce que ngana na senga pe na nzamba ngote. To déjà tolo. Ngana lobinga beti to lote. Parce que des autres babou. Mais c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui délivre. Ce n'est pas donné à tous les pasteurs. Mais je dis pas là au salam. Ce n'est pas donné à tous les pasteurs. Na beti to le pokat na Yesu. Parce que Yesu muta salango, Yesu pe muta apesinga do ango esili. Na beti linde Yesu tolo. Voilà. Et à ju délivrance na ya mwana na ye esili. Ndia komi kotina nga bandeko. Ka bandeko mi balé, si ndenge ba botami, ka mi balé obaya, ba msona ba boya na bango. Na bon problème ezate un jour ba vous allez toucher. Et frère, siko ya continuer siko yo à débrouiller siko ya ndenge ya bien atika moyibi. Asa isu moyibi te. Un voleur qualifié. Comment vivre avec une famille serpent et maudite? Premier point. Romains chapitre 16 verset 17. Nzambe. Soki te un jour okoluka ngai. Soki te un jour oluka musala nzambe. Soki te un jour okoluka délivrance. Ta yango yo profiter. Pona bana na yo.
Pour yomoko pour venir. Romains chapitre 16 verset 17 le béni. Je vous exhorte frères à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous aviez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous comprenez? Éloignez-vous d'eux. Ce que vous avez dans la famille serpent, mingi bazala, hein? Tant que vous avez dans la famille, pour nous vivre bien, et là, il faut s'éloigner de la famille. Ce que vous vendez, c'est comme vous progressez. Famille, vous avez baraté. Tala, famille serpent. On m'a dit que vous avez un tombeau noir. Vous avez la famille serpent. Vous vendez que vous pas la famille. Ndeba ko yiba na peut-être. On m'a dit que vous avez sukola. Oya boyezate. Oko luka ndenge yo sote ekei. Oko lela oleli. OK. Eh. Oya bozana mbongo na poche, olali na yango ndenge serre moko te banotika na point Marie, natangi na komona na bombi kombo ya mboka. OK. Famille serpent, mais c'est wana na biso ke tous les jours abanolela. Pour na sana famille serpent. Ateka na point moi Thompson, ba ni toi de brindeke basi ba débrouiller ka jeune fille. Tellement ba yiba ke mo na sac. Tu quoi tu décision à la kilote ya jean. Azumbongo na ye, atie na kilote et s'il azui pantalon alati body na ye alali. Mais famille serpent aye ndeko na ye. Exactement ndeko na ye. Aye penda afungoli ndeko buto, afungoli tirette, akitisi, abimisi mbongo et puis azongisi akangi akeni. Kimoyi bango ya ndenge nini wana? Famille serpent. Il faut s'éloigner. Si c'est on a que soit décision kaka longwa. Au même temps longwe, ndayo fungwama akomi a futela ndako na ye bani tutu akomi aoka voyager azongi akomi na mwala. Sokite okokwea ata ozo travailler okelibosote okoma cheval la famille mpunda la famille. Onyo sozo zoa ete kuna. Famille serpent, il faut s'éloigner na bango. Pourquoi? Tu seras contrôlé dans makamunayo nyonso. Tu seras poursuivi dans makamunayo nyonso. Mais ceux qui osent éloigner na bango, gloire au Seigneur. Toza la mom qui on a ya éloigné na famille serpent. Tolinga tozo témoignage parce que toi pe na ba témoignage awa sur base de l'église le lingi nzamazo sala na kati église. Tolinga to mona ba témoignage peu à retour tozo nga suna papa José Lokamba. Dinishi mosolo so toza na nzela moko to ko mona ba témoignage après que tozo nga na évangéliste Lokamba. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Papa, comment on a dit au soir? Nani maman Annie Luzolo. Maman Annie Luzolo. Maman Annie Luzolo. Na route na France. Na desila kinalia. Na sina ya déjà na église quand on va na kipata kuna. Na kapona na mfanya nzambe na zera ya internet. Tout ça, dans le message, c'était étonnant que nous soyons ensemble à répondre à message, à ensemble la bonne et tout ça qui gagne dans Yaka. Bon, on a pressé dans Zongi. Na tout ça, Mingi, Ngai, Napunanga, Pinanga, Obatu, Ibananga, Bananga, Bandekonanga. Bamboule délé. Ngani dem na Seigneur, mais comme sous même à Seigneur, azongi a commis même au trépiché. Bamoussou soupé, pas ensemble la méga gauche à droite. Mais ngani na boka ngama na zoka ngama na ensemble là. Bitumba. Pour la toute les modalités na décidami. Et l'homme ne connaît pas mon to sololi to l'hôpital. Makambo yekomi koleka. Ezobeta à gauche, ezobeta à droite, famille, puis tous autres se retrouver malade. Basi basi andenge na ndenge. Namba na liboso. Bakufa ese eleka mais donc moyen ya femme. Na décidé na lobi na zokende na Afrique. Na zokende na Afrique. Ba mikole ya mukuse. Mais na s'organiser na lobi nzela na koikolekela na kenda tanzela Angola na ndenge nanga na ndimi sacrifice na ya nzela Angola na kati salufu tina ya tiao pona na kokutana na msai na sa pona musambe ya ngona na vandi
awa esali ke nakuti moment ya baprière nakoti baprière makambo oka namoni esalamaka te mosala nanga nasalaka na kolela na pasi bandina nanga bakoleli bamindele bayopelanga mawa natambolaka kanga bachaussette ya malali moya kolata sapato malako eza te soki nalati chaussette wana te nakoki kosala te toute la journée na ndako kolala butu mobimba te il faut natelema kolela koganga donc pasi me lelo mokali moso na ye tosabeli awa nakei natiki fla na ye papa Josué andimi soki nasilisi prière nazokende epai na ye ayambinga nasukolaka epai na ye mokali liboso mpo nasukola ndenge kaka etumba ezalaka epai na ngai nasukoli na etumba nalobi nzambe na ngai naye lisusu deuxième jour tosambeli oyebi bandeko na nga otala nasalaka ngo te boye nasalaka ngo te nasali boye natelemi boye mokola liboso nalobaki awa ndenge nalali awa bazosambisa bazokoyedenga on apprend à prier en s'agenouillant mais s'agenouiller pour moi c'est très difficile. Ce qui veut dire, quand je m'agenouille comme ça, et que je me... Au moment où je dois me lever, il y a des crampes. Et là, ils ont peint dans l'icolo, ils ont peint dans la scène, après, il y a un peu ça, ils ont genou, ils ont carnaboué. Et réellement, dans la radio, dans la radio, dans des coups, on a déjà, médecin le vin à l'ennemi, traitement pour ça, il y a des choses de toute façon, ils ont fait la douleur à ce moment. Il y a des choses qui maman a si vous genou parce que la cartilage n'a pas et c'est baby. Et ma médecin tu es en surpoids. Surpoids. Pour que ça va passer à la genou. Donc, et il y a un makolo. Bande kolanga nyonso babela kwa makolo. Bande kolanga mibale basi babeli mbasu. Papa nanga bela mbasu. Même akama makolo bande kolanga nyonso. Mikoleleki mwana nanga mwasi aliya dit maman regarde. Maman, je comprends pas, regarde-moi. Regarde mes genoux. J'ai mal à mes genoux. Regarde ces genoux-là. Dans le bureau, dans le non. Quelle que soit la façon, je traverse et je vais voir Josué. Peu importe ce qui va arriver, dans le retour, dans la banani, et dans la nani, et dans la famille, dans la gâteau, c'est l'oignon. Moi, à ça, moi, c'est je à ça, je les années, ainsi de suite. Ah, ça, maman, je vais la passer. Donc, ça m'a dit ici. Maman, vous savez, maman, pour la bonne, malade. Je ne peux pas compter. Quoi? Je ne peux pas compter, papa. J'ai des chaussettes et des chaussettes. J'ai déjà été opéré. Là, j'ai déjà été opéré. Même à l'endroit où on a opéré, oui. Le premier jour,
Ça a été le deuxième jour quand on a prié. Oui. Il y a mon frère là, il a prié pour moi. Oui. Il a prié, il m'a oint d'huile. Oui. Et il a prié, il a oint d'huile les jambes et tout, les genoux. Et quand on a dormi là, j'avais des douleurs. À ce niveau-là, c'est comme si on prend les couteaux, on te gratte comme ça avec un couteau. Après, je suis venu voir le frère. J'ai dit, mais on a prié pour moi et là, je me sens bien. Chez maman, j'ai dit, le premier jour, je n'ai pas pu me baisser dans la baignoire pour me laver. Le deuxième jour, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer. Je vais essayer, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Et je me suis baissé, je me suis agenouillé, je me suis couché. Mais j'ai dit au frère, mais pourquoi? Là, ça me gratte. Il m'a dit, c'est le processus. J'ai dit, Seigneur, vas-y, continue. Maintenant, c'est fini. Il y a des années. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, même la famille. C'est fini maintenant. Amen. Alléluia. Alors, la scène a initié et comme on mais on va aller. Ayaki jeudi. C'était jeudi. Mercredi. Ayaki mercredi. Quand on a tout le samedi, on a tout le samedi. On s'est décidé à côté. Donc, quand il jeudi, les gens à après-midi, à Zonina. Alléluia. Les gens va ici. Nous avons visité ça pour la bande. Pour la bande. Et nous avons visité. Dans nos vies, il y a des héritages. Famille de nos ma mère, les gens qui ont encore hérité. Les autres, les siens confiants. Le coup, les coups, Amen. Parce que la opération. Ah, parce que ça l'opération. Ça. Opération, il y a la salle de joie plusieurs fois. Nous avons ma silence est là et Simbaté, ni Nakabalobi, a dit que je suis dérangé par moi, mais les gens sont ici. Dans la salle d'opération, on a dit qu'on a libéré. La personne m'a placé. Au nom de Jésus. La personne a gêné la cité. Au nom de Jésus. Dans la salle d'opération. Au nom de Jésus, si les bonnes affaires. Non seulement comme ça la tête, les noms aussi au Seigneur. Et au nom c'est qui t'a qui parle là-bas dans le lit-moi. Et pas dans le bon lit-moi. Où il y a qui peut nous garder le vent sur soi là-bas. Au nom de Jésus, dans les paroles là-bas, Amen. Maman, dis maman. Ah, dis maman, maman, qui s'appelle. On dit qu'il va la faire. Dis maman. Dis maman. Oh yes, 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 yes. Oh yes. Alléluia. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Oh, c'est là qui est par la mort. Au vivre un miracle et puis non au ça va se manifester quand tu as dans spirituel, c'est là que ça la peine à fouiller le vin dans la pompe de Amen. Acclamez, acclamez, acclamez. Voyez, tout bas ça t'a moutomoko. S'il y a encore une autre personne, tu peux approcher pour témoigner. Batom sous ba pesa témoignage Nassim. Ah, viens ici. Yaka awa. Amen. Bana Nzambe. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Nani Nzambe? Pesa sur micro. Ah, il passe il faut jouer micro. Pesa il passe micro. Ah, excusez. Bana Nzambe, alléluia. Amen, amen. Hein? Ok. Ah, bana Nzambe, alléluia. Loba Nzambe zali. Ah, ok. Sœur Kombona ni pe utiwapi et puis Nzamba sa nini? Na osangisa. Na loba lingala ndambu, na loba pe portugais pour que vou falar cadre lingala, vou misturar cadre português para todo mundo entender. Akoloba moke portugais alobe moke lingala pour vous comprendre. Como nanga Sheila na kenda Angola na 2007
na sali acho que 15 ans. Kombo na Shela akenda Angola na 2007 asali 15 ans na Angola. Mas mobali nanga aza pasteur. Na yebi papa te, mas mobali nanga ndi ayebi na internet. Agora na comprendre te na komi liboma na ndako pona mwana nanga moko na yoka isango moko kindoke salinga pasi. Naza mutu na sambelaka après et compliqué nga na pandi ndako nanga na pandi ba téléphone na bato. De quoi to tekaka to futi ba téléphone. Mas na comprendre te depois vi aqui Yes ko a comprendre te a pandi ba téléphone ba makambo te obo ayao aye na Congo na église même mais na yebi na noté a lobité bato ba ye na ya. A pessoa que me trouxe aqui é meu marido. Mutu ayaki na ya na église eza mobali na ye. O nome dele é Pastor Don King Lusala. Pasteur Don King Lusala. Agora ele conhece essa igreja aonde? Moço vive no nosso quintal. Ayebi église oyo ezana ndeko mo wasako vivre na lupango na bango. O nome dele é Pastor Julien. Kombo na Pastor Julo interpreta pé. Ele que nos trouxe aqui. Yende mutayaki na bango. Agora, quando ele trouxe nós aqui, meu marido gostou. Yesu kondenga yaki na bango awa mobile na alingaki ye makasi Pastor Julien. Agora, ele como gosta desse pastor, alingaka pasteur o mingi, aí eu caí na internet. Ok, mobile na alandaka papa na biso sosolo kamba na internet alingaka ye makasi me amona aete boy. Yango to lala aqui na sewana. Mas babimisi biso après não sei quanto dia, babisinga brisque na igreja na tika mona pastor te. Siko père basali ba service abimi brisque tindenga zongi Luanda amona père boy na miso. Eloko mabe tant babimisinga nazaki na posa obimate. Bameminga na liloba. Batikinga bilamba longonga bilamba pa pasteur. Batinga mutakala na liloba. Après maman na biso aboyi na zonga lisusu awa bato nyonso bakokanga bazoboya kozongisanga awa nake nazongi na Angola na liboma bakenga mpe mbaso nakomi na Angola après nalobi non et on va témoigner ye akomi na Angola era nzambe azoswelo kamba sali abikambwisi alobi akozonga awa po atémoigner yango aye nakimi mobali nanga Deus ta me ve nzambe azomonanga na kimi apesinga $50 mona teka yi semaine wana e pesinga kanda na futi transport naza même pas dej kwanza même 1000 naza na ngote na kimi ko kima ba mama ba temona nga quintal to fana ba lopango mo basakuna na kimi ya kokima numéro mobali nanga ezali soko bobengi oyoka kia biso ke asepela ite na zonga na zongi uniquement poka na témoigner ensemble eta maboko pona nani mokonzi nani mobikisi nani nzambe na yambi yena mobali ne na libanda kuna nde na yambaka na mama mama ne azalia wa bon peut-être aye ou pas na yambi bango na mwana ya yepe obalobaki ke aza misala mabe na bondeli pona bango nzambe asali bikamwisi est-ce que c'est sengote est-ce que c'est sengote nzambe apambola bino akosala pe kati na bino tala boko bipende kwa zali nzamba protéger ye oye yeliye ya mabena e ya lisusu te nzamba bénir ye a bénir mombali na ye le révérend pasteur Don King Biskazali na kombo na stobondeli nzambe na bomo yoza roi ya monde oza na capacité à délivrer tala mwana na ngai Seigneur a témoigner ba merveille na yo jolie fille na ngabo Seigneur balinga ba bébé sazwa liboma mais yo longoli yango nzamba visite yo peso kimia na yo na mobali no na mwana danger moko te kotika koyela yo na kombo na Christ miracle supérieur Benzambe a se manifesté à bénir bino au nom de Jésus amen obrigado amen amen bon on a tous deux témoignages et tous autres il y a témoignage mususu azali serviteur de Dieu et azana témoignage ndavi ke mususu tozwa na sima pona mona bossa nga signe lisusu au témoigner pas l'apôtre Paul après culte et pas Freddy Monazan boza témoignage na yo hein pasteur voilà alléluia
vraiment nalingi na témoigner makambo nzambe asaleli ngai. Eza penza témoignage moko nazalaki nango mais na banda vraiment ozwa tante ya ko loba yango vraiment. Mais opportunité pesa milelo na loba yango. Et salemaki après libala nanga tango ba makambo libala et salemi na mois de mai libala pesili na zwi ndaku. Nde na mois de juillet mbala moko ayo tomber malade. Na tomba malade moko ya makasi don na banda ko comprendre non avant on a cessé un examen na banda yo kaka ba palpitation nazo kana pe mondire comme mokuse na ba vertige moko e banda sa nga don na banda ko comprendre te so ezaki ni na ke natalisi tension batalinga tension balobi tension eza ya ko mata mwa mukie mais yango tende ekoki donc sala ke na dona senti ba manifestation tangu et sili wana na ki na cesse examen dans la salle d'examen croyant que malaria ezaki belé ba salle singa examen malaria pe ezana oka implice ba pe singa ba ordonnance ba tali pe na makila pe zaki to ya ko mata mwa mukie nde ordonnance ebimi pona somba bakisi na mela na bando somba bakisi na zomela bakisi na zomela mais changement ezaki te nazo souffrir dans la salle plus ou moins 1 mois et 2 ou 3 semaines nazaika na ndaku na bimarate na kendara place te donc nzoto naka nazo sentir on pepele on dirait que ma be moko bodon ezolinge elanga pona disparaître et est-ce que sala ke natali nga na bi oh mais boye ndenge ni na sambeli mais nazo mona ka changement zate nazo mela bakisi nazo mona ka changement zate nzoto zaka bien te nde na yako benga père na benga père ezala un certain samedi na bina benga père abondela ponanga ta na bengi père atuninga mon fils boni ozomona na tendeni na esi père na bino papa en tout cas je suis sérieusement malade na za penza malade tant on surtout nazo comprendre te so ezani atuninga ezani nde na bando pese explication ba esinga ke makila ba bilo mo ebele ba esinga nde na pese père explication. Père Abi ça va, nazo bonde la pona yo. A bonde li pona nga na téléphone. Prière pesili na vandi nde na yo zo mwa pongi pona banda zo pongi te. Donc na la raté butu mobimba. Nazalaka mal à l'aise. Nazo la laté, nazo tala le mo batol, nazo baluka. Donc en tout cas nazaki vraiment bien. Tant père ka sisika ko bonde la pona nga samedi wana. Ba moko na ko ndike mo pongi moko yé zwinga. Na lali likola kiti. Tant on a lali petit, na yoki on dirait moi bien, na sengi pe biloko ya olia po na lia kate. Na lia kate na sala biloko te donc il faut ka na mela tam so ata ji na meli nde wana na vandika bongo ti ata lobi. Donc na zala yi bongo tanyo so. Et est-ce que kokoma na butu tant on a lali. Samedi tant père abondele si na butu na lali poto koma dimanche. Na zolota na butu. Na moni père abimelinga na butu asimbinga na loboko akanginga abi mon fils yaka to bando tambo na nzela moko ayebi singa lobi omoni nde obali batu ba sepelite na famille na yo na batu mususo bazanzinga ba sepelite po obali mais maladie oyo ezana ba source o yango ewuteli abandisiko otangela nga batu moye na lobango boye ezate wana tamsuna yeto ko solo. Ne père abando tangela nga ba makambo wana nyoso tu a expliquer nga mais ayo yebisanga bi lokolo za mwana nga bako sala le côté ndenge ka obeli maladie o kaka siko esili ezo disparaître ka siko pe guérison et continue vie no libela o kotika lobela suba maladie aboité après temps ayebisinga bongo esili ayebisinga bi ezala makambo suba zo préparer ba sala pona yo a expliquer nga makambo nga bi mais temps e koma kobanga te zalaka toujours calme okomona makambo ezo salema ya minene o ezoya na sutuki boye ndoto ka ndenge na sutukaki na butu wana ya dimanche mbala moko na se sentir très à l'aise pe na lamuki na tongo nzoto ezongi en forme na komi kolia na komi otambo etama boko pona Yesu yango na ote mone munene nzambe
Nani mokonzi? Nani mobikisi? Loba ba okokanga te. Nazana Yesu. Ba okokanga te. Nazana papa na ngai. Josué Lokamba. Que Dieu vous bénisse. Tiens le boko bipa yazali to bonde la pona ye. Nzamba visiter ye. Na yebi makamususu na oyebisa ye. Ezali. Que Nzambe a visiter ye, a bénir ye na mwasi na ye. Na ya kopambola koko na biso awa. Na kombo na to bonde. Nzambe oyo mwana na ngai. Lokola za mwana na ngai. Na bénir ye lisusu. Yo se manifeste kati na ye na mwasi na ye Tabita. Na ya kopambola pe koko na ngai awa. Au nom de Jésus. Miracle salami mususu elanda yo. Na kombo na Jésus au vivre yango. Na déclaré au nom de Jésus. Père retour à l'expéditeur. Amen. Qu'il te bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Merci beaucoup. Tout le monde a un témoignage où tout s'est passé dans l'église évangéliste Lokamba. Le lengi batu bazobika, le lengi nzamba zo manifester. L'évangéliste Lokamba tout le monde a un témoignage. Le lengi o nzamba salingolo pe batu bazobika. Mais je voulais juste poser quelques questions à Yamuke. Est-ce que Big tu n'as pas existé en église? Ah! Ya usakanate? Ya ukasi ba faux prophète na ba faux pasteur, ba mankioniste, ba za ibele, ba za ikiri na bango penza ba ibani. Ezali ce que nous même libiso témoignage pe bon. Makiona na kati zate. Zéro makiona. Voilà yo tomoli le boko tant que humain au lobby. Kasi na lobby, c'est vérifiable et palpable. C'est vérifiable. Toi nous vérifier. Kasi na biboy. Bon vérifier. Voilà. Moi, je donne même les noms, même l'adresse, même les numéros de téléphone pour vérifier. Parce que moto y a témoigné, aza maman, aza médecin, na poto. Yo sa man qui a un moto na poto. Oule ça, c'est possible. C'est possible. Yo laisse moto y a na poto. Alongwa kuna futi biye. Ayeti awa malade. Pe aza mwasi a pasteur. Ayeti awa kutibiso na retraite. A sali 30 ans na maladie wana. Nabi 30 ans. Cartilage. Et ainsi de suite. A position accroupie à sala kangote a qui m'a pemba ngote. A souffrir na ngomingi. Mais tanga komi to koti retraite. Talandeng ya zukima. Ti a quoi une émotion. Tout le monde a une okima. Vous voyez. A quoi une émotion. Pe a biki. A pesi action de grâce na e offrande na epe. Simzela a zongi poto. Voilà. Et l'autre est là. A sa mosi a pasteur pe les choses. Voilà. Pasteur andimi a sa pe mboni. Bala na biso na biso TV. Ce qui n'a pas possible. Bako benga yo. Pour te confirmer que Mamouyo Zoloba, on chaque commentaire. Émission Zali. On chaque commentaire que Zangaï, oui, c'est réel. À côté, à l'andi na biso TV, à l'anda ka émission, banda kala, ti, nde mwasi na ya ba abeli liboma. Ba mekiku ne simbite. Ba ye na ba église mususu puisque a mesemi na portugais. Bon voilà, lingala eza moi difficile pour na ye. Nde aye to yambi to bondeli, azungi normal. Mwana na ye wa zalaki ndoki, nobi ndoki. Parce que cause liboma ne zali bon. Jeune fille, mon année a 10 ans. Aïe, au bon délit. Ici, il est là. Il est là qui n'est pas là. Parce que tout le bateau, le bateau. Famille serpent. Comment vivre avec une famille serpent et maudite? Il faut de la musique na bango. Ceux qui sont là, bango na musique. Mais avant, attention. Parce que, pour vivre avec une famille serpent et maudite, vous allez prudent. Ok, tout ce qui est place, éloignez-vous. Il faut de la musique. Deuxième point. Il faut de la prudent. Ok. Parce que Bible dit dans Proverbe chapitre 11 verset 14 que quand la présidence fait défaut, le peuple tombe. Matthieu chapitre 10 verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Quand la présidence fait défaut, le peuple tombe. Yango binonde bozo kwe ya mingi. Omona obanda ki bien par terre parce que vous êtes prudent, vous êtes prudent na vie. Côté sentimentique, sauter sentimentique moura. Michée chapitre 7, verset 5 à 6. Tangayango. Bon, on a avancé, on a fait ça quelqu'un nini. Ah, nzambe nangai. Torotanga toiba Michel Obinini. Michée chapitre 7, verset 5 à 6.
Michée chapitre 7, verset 5 à 6. N'ayez pas confiance à un compagnon. Okay. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car les fils outragent les pères, la fille sa mère. La fille se soulève contre sa mère, la belle fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ou les gens de sa maison. Est-ce que voilà Michel Moutalobi. Avec chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire, zala prudent. Ce qui était, banguna baouta liboswa. Famille serpent. Il faut qu'on ait la prudence. Ce qui est prudent, c'est quoi? Et si tu vas tomber et tu mourras comme une mouche. On peut sa confiance, c'était Luc chapitre 12, verset 51-53. Yoka, Yesu Mutazoloba. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre les fils et les fils contre les pères. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Voilà, je suis dans Luc chapitre 12, verset 51-53. Est-ce que vous avez dit? Je sais Obini. Alobi, eh? Bino bokanisi etenga na ekopesa kimia na mukili. Na ekopesa kimia te. Mais na ine ko diviser. Boko ko zvana na ndako bato mitano, mibale, baki côté, misato côté. Si amon. Ba famille c'est pas mosaka, il faut ko diviser. Bien tu as qui pourquoi? Okokota na famille, bobo tan boza 10. Mais 8 bayokanaka, 2 pe bayokanaka. 2 na 8 bayokanaka te. Voilà. Donc, esprit Wingé. Mais oui. Jésus a soutenir esprit Wingé. Mais à soutenir Rango parce qu'il y a pour ceux qui vendent na bango, division exacte, au kufa baolia yo. Parce que yo za meme, baolia yo na balion. Vous comprenez? Yango il faut aux alanines éloigner. Et pose à la prudence. Si vous êtes prudente, baolia yo. Famille baolia yo. Combien de personnes qui ont attendu na poto famille balie? Tant sous tata ne moroto maman ne tonde konai. Papa Moussous, à Salignon, ça bengi petit frère na poto. Petit frère na liaye. Oh Moussous, Adam Mwasi. À Salignon, ça bengi ndeko. Ndeko aye na poto to comme atami balé. Poto luka kamé, to sur la famille. Ndeko na abaluke la ye. Nzoka aye na kindo kimoka osakanate. Makamunyo sur baby et baby. Yepe ndeko aye ki pa ajo musala. A comment c'est kaya. C'est la famille, c'est le point. Est-ce que il y a un point où l'obi a s'éloigner? Bah tu bilé bon benga. Mais na pas benga. Parce que bah benga yo. Aligné PCM sous ndeko na ya tongeli lopango maza na confiance parce que il faut s'éloigner mais aussi pour anticiper nga parce que na famille serpent balobi que copé sa confiance té même celui qui se repose sur ton sein ala la kan atiaka mutu na ye awa na poitrine na yo abi copé sa confiance té garde les portes de ta bouche tout autant verset na Michée chapitre 7 verset 5 à 6 nani ala la kan poitrine na yo ndenge zaboué. Nani akuko yacha mutu na poitrine no bolali na yati mutu na poitrine. À part quand Nzambe. Nzambe acha mutu na poitrine. Mwana na chaque mutu na poitrine. Moi si na yo pepe mwana na yati. Vous comprenez? O yati mutu na poitrine na yo ke olali na mbetu. Otie boy. Évangéliste là comme moi. Mais je suis clair. Ouais, là on a parlé comme vous avez la clé. Mais non. Awa otie pena olali boye. Otie boye. Moi si na ye sani. Atie mutu na yawa. Mais Dieu le garde les portes de ta bouche. Aïe bâti. Mais ma Bible est compliqué. Pourquoi? Ceux qui ont yebi état d'aménager, attention, garde les portes de ta bouche. Combien de projets échouent parce qu'il y a lobby en okaka. Avec le sinon en tout cas, na kutana ministre, na kutana mutuboy, cop et ça boy tout comme ça. Projet on a et ceux qui ont lobby. Projet Katani et kende dinda. Tout ça comme moi là tout au mettre le solo et sili landela yango écoutez ka ko kisamete etika l'histoire parce que beta ki le solo net so comprendre oui mais ça mystère il y a makasi on a linga loba boko loba ke na lingi binote ou na zo diviser na ndimi division savoir garder les secrets de tes projets. Matthieu chapitre 19 verset 1 Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9. Comme ça, na boyo kake, ma comme na zolo beza biblique.
N'appelle ça 2 versets. Matthieu chapitre 17. Verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Matthieu 17, verset 1 à 9. Et après 6 jours, je suis pendant avec lui. Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et le menait à l'écart sur une autre montagne. Oui. Verset 2. Il fit transpirer devant eux. Et son visage rempli comme le soleil. Oui. Et ses vêtements deviendra blanches comme la lumière. 3. Et voici Moïse et Élie leur apparaîtra parlant avec lui. Verset 9. Et Tanga. Et comme il descendait de la montagne, Jésus leur enjoignait, disant, ne dites à personne la vision jusqu'à ce que la fin de l'homme soit ressuscitée entre le monde. Jésus azalaki na ba disciple ebele. Azalaki na ba apôtre 12. Mais ceux qui alingaki ko sambela souvent azwaka 3. Pierre, Jean et Jacques. Atiki ba mususu 9. Na be etuluku ya batatiki ba akena ba. Mais jour wana azuka bango mwana misato. Ba komi kuna Jésus abandi ko sambela. Jésus elongi échanger tout ndenge boyebi éclat tout action. Élie akufakala apparaître physiquement. Moïse akufakala apparaître physiquement. Babandi ko solo la na biso na bango nyoso. Ni esili tango esili bangi bazo ngobi minoko na bino. Boyebisa mututé. Pe ba garda ki secret ba yebisa mututé. Vous comprenez? Genèse chapitre 22, histoire d'Abraham. Abraham alinga ki mwasi mama Sarah makasi andenga jeté. Mais Abraham a kiko sambela nzambe bise donne-moi Isaac au sacrifier andimi o moitanga zongi balali na mama Sarah mbetu moko ma Sarah na bike atiaki pe mutu na poitrine mais Abraham munoko na yali ya okangama ti tongo etani ayebisi Isaac tokei oui ya ketikanga mama Sarah tuni boke wapi akosi ayi toke sambela est-ce bakendo sambela mensonge bien autorisé par Dieu pour na garder secret. Mensonge bien autorisé par Dieu pour garder les secrets. Voilà, na zolo. Na biso ba comme ça, c'est pas mystère. Oui, to prenez moi mouké awa parce que tant c'est le fait de défaut. Au moins na sisi pété hein. Ouais, to garder donner plaisir. On a oyeba ko vivre na famille serpent. To quitter parce que moura soni to pambola ma pété. To garder moi mouké parce que tant les rendre biso un peu difficile parce que merci beaucoup. TV ça attend. Bon, à suivre. Ok, à suivre. À suivre. Beaucoup de la toujours l'évangéliste Lokamba pour que. À suivre. Bon, dans Josué Lokamba TV. Ouais. Bon, à suite. Et nous, on a nini par rapport à une mission de tous les qui monde de la fin sur base il y a enseignement il y a famille maudite. Monde de la fin ezali bandeko. To botami na ba famille. Azala ozala mundelo ozala muindo ba famille serpent ba sanga raté parce que diable va pona rasté. Mais pour réussir bien, nous avons que 2 mètres. Ou aux Nzambe ou aux Satan. Mais biso, tout ça, croit Satan. Vous comprenez? Parce que Bozu à Satan, ils ont toujours à pécho na gauche, marteau dans la droite pour na Abomayo, à Salomabe, fin de fin, ok, on fait. Au coup naïe. Mais au Nzambe, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait aucun chagrin. C'est elle qui les alliés enrichis et la nation a chagrin et souté. Voilà les vrais chemins aux nations de Sabino pour na Okangamana Satan. Parce que la famille serpent au baza bani à diable. Ce qui pour comme on a bon à quel état et pas nganga baza pe na ba condition. Ndenge na vivre na famille na. Au bonake mutaza na mbong mais sur la famille n'était. À ces conditions. Au moins c'est quoi? Ata o leli au peut sauter. Assemblée locolia, assemblée ni tout et mais ah. Au grand frère la bicha appelle la fort mais qui pas famille. Au tali ni ranaye. Au ta la place aux familles ba pandi. Au regretto peut mutaza ndoki. Mais ça peine ndoki. Vous comprenez? Bon, quand on a appelé ça, il va jouer. Il va théâtre. Il va musicien. Il va yembe na banzem. Mais il y a quoi dans la famille à ta place balala. Au regretter. Mais muto ya za ya nzambe parce que na okoma kuna une sainte famille. Donc ça on déjà bimi à zui. Oyo kaka ke pas à son famille le pas. Pas à Salibo. Pas à Salibo. Mais il y a toujours des conditions. La silicité à suivre.
Merci beaucoup, papa Lokamba évangéliste. Tu as vraiment béni dans l'émission Lolingi Oyena, Lolingi Opesi, Ndakisa par rapport à la famille, c'est pas la famille mauvite. Tu connais ba Lolingi ni na Rosala. Na base union sur papa Lokamba lobi juste à se manteler oyo to bengi discrétion. Tant on vivre dans la famille, on mona ke ba signe ya serpent na famille oyo malédiction le rôle ba lobi la binu maloba mususu ba la raté ba robota. Il faut en la discrétion la famille on a pour banengeni na vivre. Donc comme vraiment la souka émission yo muto so ki occasion Rolanda biso to yo muto la biso na kati bande émission ne bandeli pozo ngati na place otokomi na papa Lokamba oyeba alobela kinini base ya sujet za kinini et ça la prière o ezara ya souka na papa Lokamba parmi ba prière wana il y a plusieurs de personnes au bazala béni na prière wana to linga to za prière souka na papa Lokamba évangéliste Lokamba prière ya souka pour que merci beaucoup avant to sambela na pes na single zo deux numéros nanga na deux numéros et à liboso ezali plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 91 91 lisusu 055 yami balezali plus 243 9 98 17 18 54 donc plus 243 9 98 17 18 54 soko bengi ozinga tête qui a un message parce que na sambelaka topé na zotea to na service to na émission na koma libre na répondre somoni message ou na répondre tête tinda lisusu e matalikolo na ko répondre ou bengi nga so pozinga to sololi na ko sunga yo oza délivrance ya famille na yo ya bana na yo ya yo moko et puis ya eloko lingi et Dieu fera grâce na lingi to sambela za soko lingi ozima na yo simbi loboko moko simbi to poser ma futa simbi simbi donc oui de livre ou au simbi ka loboko nango simbi place zobela Dieu fera grâce na bondeli Nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Israël yonde papa nanga yonde papa na biso yonde moboti na biso prendre charge na biso prendre soin na biso comme un père prend soin de son fils qui le sert au nom de Jésus-Christ miracle et super onction ya Nzambe elata mayona elata pe mafuta wana na comme excuse na pouvoir divin Nzambe pesanga et comme kis bon ben la bon na miracle bon pas la bon na miracle au nom de Jésus place au bela wana onction Nzambe touche yango Genzo ekota malade limo. Libabe motute longwa. Ozo mikanda, ozo musala, ozo promotion, ozo eloko zoluka. Ba serpent nyonso na bomi bango. Na kombo na Christ pe na beti bango. Nzamba pesa bino victoire. Na kombo na Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup évangéliste Lokamba. Le ligne aussi pour cette guinée émission Lolo analyse pour Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bande ko balandi ya Shobiso télévision to komi na suka ya émission na biso analyse pour Jésus-Christ mais to suka c'est émission boité parce que aujourd'hui c'est les 4. Le 4 et ça le roi ba journée sauté le 4 oyo et ça le 4 avril oyo exceptionnel spécifiquement pour que Mora Sika Botami ou ya bengami na komo ya Eric Kasongo le prophète. Prophète Eric Kasongo, heureux anniversaire à vous, que l'Éternel te garde jalousement. Le Lingera Nzambe Abaki Sususu, un an de plus na vie na yo, je suis sûr et certain. Un an de plus na activité nyonso oyo sala et bana toujours ko bakisama. Nzambe ya lola apambola yo. Merci à l'équipe technique à Shobiso télévision, merci à Denis Mosolo pour na musala kitoko ozali ko sala. Merci à Mami Mosolo. Merci aussi à Louange Matembo. Ezaki ngande ko na bino to jeune journaliste Elias Sinandoko. Ce qui nous a zongité, to continue toujours comme on en a pour que tout l'obéla la émission et belé oyo zamba repé sa biso ma casse pe volonté la représenter. Merci aussi à Thomas Fabien pour qu'il n'a pas prière à chaque moment na émission par Jésus-Christ après ça la émission a toujours le colo. Merci à Joss Lokamba zamba zo que ça toujours ya ma casse pas na je suis sûr que ya mala vous allez au photo ça là. Ce qui zamba zongité to kutana. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.